Bandeko tozo continuer vidéo oyo. Vidéo wana ekataki na otongo numéro 1 ou na otel numéro 2. To continuer na makambo oyo. Tozo loba na vidéo oyo. Nzambe azala na biso, nzambe azala na biso. To continuer yango. Ekataki vraiment Saint-Esprit azala na biso na vidéo oyo. Nzambe asunga moko na moko oyo bozozo atana bino ya kolanda ngai na ba video oyo. Nzamba mona moko na moko tozo lobela likambu ya oyo tolobi ya ko bima na molimo. Doko bima na nzoto en esprit, ko bima na nzoto ba voyage en stage. Yangwana tozo kolobela na video oyo. Dona suki sa place video ane suki po ekata ki briske bino mwebi kaka ba problème ondenge ezalaka ekata ki mbala moko. Donc na suka ki po na le na expliquer ke nzambe batu bazo kabwana na mukili oyo. Donc ekomi temps oyo nzambe azozwa batu mabe bakomi kosanga na bango bana mungu na satana bakomi kosanga na bango bazo kende bango na bango. Nde tolobaki awa toza 75 contre 25. De 75% wana bakomo ke bango na bango. Na 2% o babungaki, o babunga, o bazaki ya nzambe babungi. Bato bolandanga boye biso na olobe ya 75%, 25%, 23. De 25 o totikala 23. Biso wana pe o toyebi. Donc bazo kabwana yango moni na chaîne oyo ya Deline télévision so na pesi message bat ba comprendre pour la majorité o baza na kati ya chaîne oyo baza parmi 23 baza bana 23 ozo mona yango toza na chaîne oyo yango to comprendre kana biso soki mutazo koka ko comprendre te ba message o na pesaka awa tika ye c'est que azaraki lokwa ya biso abande ko kanisa ki aza ya biso mais azana ya biso te aza ya bana papa mususu oso modlo banzambe bazebele ngandi kana utikolo bana video wana ngana zo bomba te ngana za ya nzamba mpungutulendo yango nazolo ba makambu nyoso o na mona kana nzamba mpungutulendo nde tozolo ba yango na ozo révéler biso pe makambu ezo ya nyoso wana ye mtawo révéler biso. Nde pona kosukisa o na lobi pona seya na biso oyo wana baza na chaîne moko boy wana o atali numéro 1 te tala numéro 1 o tala pe numéro 2 o ato bandi na numéro 2 mais sukisa pe na numéro 1 wana po numéro 1 na expliquer makamde nde nzamba lobaki na nga nzamba lobaki na nga ke nazo longola bana na ngai o balandaka bango na chaîne wana. Nga na kanisa kilera bimeli ngera na moni abimi bongo ele na moni esprit na ye na moni yende na expliquer kuna na kanisa kindenge salama na batu mususu ke to bondela pona ye to problème moko ezali boyeboy ozoma mutu mususu akomona na vision moko abimi bobonde to bondela pona nzambe bondela ye soka za na problème ni soka za na ni eke na mpe bon c'est que ça va mais soki sko bo penser na nga loko kanisa kike nzambe alakisi ngai poto bondela pona ye nzamba comprendre ke za bongo te yango eko yebisa nga lobi te na lakisi oye pona yebisa okay bana na ngai o balandaka bango nazolongola bango na chaîne wana bakotika kolanda bango bana na nga na longoli bana na nga dona eko comprendre ke scandale misusu ezalaka eyaka po nzambe akabola bato ozomona scandale lere ye nango scandale ye esala kapo nzambe akabola pe batu na eko comprendre sko do scandale oya ye wana esala ki na eko comprendre ke nzambe muta permettre ki yango pe abimisi yango poasa na miso batu po bana mususu ya nzambe bakende c'est ça do scandale eyaka pe pona bongo eza pe lokwa biso ba o scandale moko eko ya eye lere eye ekosala nini siko le scandale wana ye ba o baza na Saint-Esprit wa kota prière ba comprendre que te o eza maneva mungu na satana biso futo tika to kende te mais batu o siko mususu pe ba kokende donc nzamba ko permettre pe atana ba biso o likambo moko ebima surtout malamu zala pe innocente na likambo bazolo ba pona yo eloko eza très important na biso bana nzambe bibelo bibaloba mabe pa na me bakuta yo nango te batu ba pandana ba onsango ke yo kendaka ba boîte de nuit o kenda boîte de nuit
ofanda ozotala bango mais soko oyebi ke okendaka no baboîte de nuit wana te oza na okuna te bato balobi bamonaki na boîte de nuit boyeboyeboye yo l'essentiel oyebi ke naza kuna te mais oyo mpenza yo moko mpo osali en tout cas eza biloko moko scandale moko ebimaka ata moto asengi pardon asexcuse mais moto azotala toza bato otalaka arti wana pourquoi mpenza nga kutu moto ye ateyaka nga nakosala biloko ya boye te ata naza na problème yango ndenge nini ata nakufeli ata problème yango ndenge nini ekolekela nga te mpo emema nga ntina boîte de nuit ozomona nayaki kocomprendre bongo yango wana biso bana nzambe na temps oyo ekomi mpenza nzambe azokabula bato yo oza mwana nzambe kolanda mouvement te yango napesi bino exemple ya sere na biso yazali ayokaki kaka alobaki kuta eloko te nde ye moko alobi ngao nalobaki na nge eloko te malgré nazalaka na nga contre moi nazalaka na nga contre ndeko wana oyo alobaki amona bato bakufa nazalaka contre bamessage na ye mais nayebi ke nalobaki na nge eloko te mais tala sikoyo nzambe ayebisi ye lokola kaka oyokaki fale lere azoloba na yo fale otelemela maloba wana lokola kaka oyokaki yango wana yo fo ozala place olito ekokoma omulai ozomona donc vraiment eza likambo mosusu so ekomeli mutu eza kaka mpona mutu wana te eza mpe mpona biso nyonso biso mpe baole nayoka mpe message wana mpe nakoma mpe mayele nabi pardon naboyi nanga so moto azoloba nanga likambo moko boyeboye naba nayebi nanga te pardon wana yo moto oloba nga nayebi nanga te mpo nga mo mpe si bagangelanga ana makambo mosusu kaka moto abengi yo bozosola yo ozosekaka boyeboyeboye nzambe mpe ayaki koloba nanga ke donc eza mpe biloko moko tokeba nango vraiment biso bana nzambe toyoka biyoka te mpona tokota na message na biso oyo nalobaki wana nasukaki place oyo ya lere nakomi wana nde na explike ndenge nabimaki na nzoto nanga première fois na 2004 lere nakende kokita na paradis namoni ndenge ezalaki me nzambe apemete nga te nasimba ata pelouse apamba oyo na ngai nasimba asolai nanga makambo akokaki kosola nanga alakisaki nga oyo akokaki kolakisa nga oyo na akoki koloba na bino te nde elekaki nango ale après alobi nanga o sikoyo zonga abi nanga sikoyo fo zonga nzambe azala na video oyo makila na yesu masi ezinga video oyo nyonso alinga kosala mabe na nzela na video oyo akutana na nzambe mpuntulendo na video oyo mpo lokola nasaki video wana oyo nasali susu do na continue ka video wana nzambe abomba video oyo na makila na yesu masiya na komba tata mwana pe ya molimo santo nde ekosala ke na bandiko na aibisinga siko nzambe aibisinga abinanga Adeline sikoyo zonga nakamunga bi nozonga ndeni abina kaka ndengo oyelaki ndengo kozongela nayebi nga na bingai kutu nayebi na nga ndenge nayelaki te nga nayebi na ndenge nayelaki te mpo nga namonaki kaka na bandaki kolenga après kolenga na namoni bamona bandi komata tina ndenge na bandi koya awa nayebi nde nayelaki te awa abi ok c'est bon kasi ozonga nde kaka koyelaki nazoko akompagne yo na nzela bandeko na nga namoni makolo nange ekomi lokola bapine ya avion ekomi bapine ya avion te mais ezosala sikoyo ezokende lokola ndenge bapine bavion ekendaka na mabele wana ka na bandi komata wana na makona na bandi komata na mati mabuko pe bandi kopanzana bandeko na komi ntina otera likolo na bandi kokende le na bandi kokesiko na santi nazokende nga mote toza mibale ozomona osanti bon nzambe namonaki mutu te namonaki présence ya mutu te obo namonaki nazosanti ke naza na mutu nazosanti ke naza na nzambe ozomona monaki te siko lepe nazokende na mati bon alobai na bon nazoko accompagner yo nde siko tobandi na mati pe bolena oke na osanti naza na mutu tosolola na ye tozosolola na alimba molenga na bi na ibisenga na bi makolo nangi se lokola pine ya avion abia bon ese lokola pine avion nga na bi lokola pine avion pe na mati kitoko abi omoni na yebiso eza kitoko omoni on pena kitoko abi za ya bino
Abi adeline eza bino eza puissance po nga na tia kati na bino bana nanga. Siko bato mabe bazo yiba bino ngo bazo salela ngo. Eza ya bino munyo kitoko nga bi kitoko makasi. Nde to bandiko ya tozo sola bina nga yebisa ba pasteur. Yebisa po nga na ndo ko insister ke ba pasteur na biso ba yebi yango te. Abina nga yebisa ba pasteur ke eza puissance na bino ba bondela kamakasi po ba vivre yango. Po ba banda ko vivre puissance o na tia kati na bino. Nga bien na ko yebisa bango kutu ba ko banga ba bakeza bandoki mbasala bon abi yebisa bango bandoki baselo te tozo sola na wana nazo kende tozo sola ba moto muna ka bandoki bi dili tala bangona abi bazali boso na biso bazana boso na biso zela ko monde ba opanzana abi nanga siko yuzo muna bango bien nga na bien nazo muna bango bien alobi oke bango no ba moni biso te mpo misu na bango e mona ka lokola ya bino te bino boso mono yo bino bomona ka koleka bango abi ozo mona bango me bango no ba moni yo te po misu na bango eza limité ya bino siko emona ka koleka nde abi toke kala te ba omona wana toke abi tala nde ba ko panza na nde ba bongo ba ko panza na vuma ba msu ba ko kwe ya kuna tozo senga biya so ba ko panza na no ba moni biso te no ba monte nataka mbongo ba ganje tokima tokita totika ndela ba panza ni za igupa ba tobeli ba panza ni ba kiti abi nango moni nde bakimi nga na bi mami bazokima bien bakimaka bino bwana nguya koleka bango dole ba monyo bakotele matena nzela yo zali bakimi le tozo kende na ye wana nde na alaksinga azolakisanga bitala kuna na moni mutu moko azokenda bi omoni ye aza na bilamba abi aza ya ngai bia bon ake wapi abi akeye ake kosala likambo esengeli asala abi nga na bia bon akisa ndeti nini abi akisa likambo esengeli asala abi tala so musu kuna moni nga bia na moni bande konanga bandoki nde na banda omona ebele le apesi nga différence na komo mona bato musu bazali na bilamba te nde na comprendre ke wana bandoki ba misusu na to komona baza na bilamba azolakisa nga siko bango na musika alobi na nga bake kosala likambo o esengeli asala na yeba epete likambo nini o bango bazokende kosala o ya nzambe nde ayebisi nga alobi ke bino bana na nga bobima na molimo pona kosala mission moko oyo ngai na lingi yo osala o ngai na permettre yango yo osala me bango babimaka o ngai na permettre yo osala eza ya malamu eza pona bien moko boy me bango siko babimaka pona kokende ko détruire abi différence ya ngwana bango le babima na molimo bazokende pona ko détruire pona kokutana na ba réunion na bango ya mabe ya kosala makambo mabe koyoka nde ba osala makambo mabe me bino bana na ngale bobimaka na molimo bozoke kosala makambo o malamu bozokende pe kokutana na ba réunion pona kosala makambo o ya malamu eza différent na ya bango abi puissance na no eleka ya bango abi yango fo bondela makasi sozo bondela makasi babanda kokima ona nzela lobaki nanga so bobondela makasi banda kokima ona nzela mais sozo bondela makasi te bozana bango bitumba na comprendre pe vraiment te mais alobaki nanga yango naki ko comprendre nanga après les makambo ekoma ekosala masiko. Allez, après sikoyo nde to bandi ko kenda na kazo expliquer nga na tamo bo nazolo bana oyoka ngonga mutaolo basute na oloba na omona se trouver ka nga munga bi seigneur atiki nga ye ngabi ekola tiki nga boyinga mona komika nga moko nde na bandi ko yemba na bandi ko sepela nazo yemba nzela nazo yemba na bandi ko mituna bonga siko nde na zabwe noke kita na Congo to na Angola to mana ke kita ka na Angleterre place na zalaka siko noke kita wapi nazo ko mituna ka wana na yibi pete na zoke ka mozo na muni mboka mo boye pela mwinda na musika ngabi ese wana Angleterre to mboka ngabi seigneur ngape ndo yebi ke wana oloba me magazo yo kanenga te na oloba kanga ngabi ngana za na Congo te na za na Angleterre pona to na kitisiko na Congo kuna na uzonga ndenge ni na ngovo maboye leo na pedemi kate mukanda te ngabuzo na kekita na Congo bien na kekita na Angola siko na uzonga ndenge ni monga bite na ndimi teke na okita place na si na okita kaka na Angleterre nde na zabu na okita kana so na muni mboka monga bi wana Angleterre te seke na komi muna na l'équipe mboka ona tikiango na bandi ko continue zo yemba na oyemba timba muna sutuka ka boye mboka muna ki na musika mba muna ka na susumki
donc eza lokwa na kotis ko na nzoto nanga doso kotis ko na nzoto etiaka mo nde oninga na penza pu oninga ni bongo yeba ke esprit na yo oye bimaki ezongi siko kati na yo mona pu esalaki siko ndengwana nde apre na kamwe na bandi pe koyebisa ngo ba pasteur na bandi koyebisa bato en tout cas lukuta mabe vraiment bato la majorité kutute mutu moko te ona betela likambo o alobake eza mabe mutu nyonso ata ba pasteur na ndi ko benga ba pasteur na tana na zozo balima ba pasteur na zo benga pasteur te bonyenga mama Deline na bengi pona naibisa yo ke tala na butu na voyage kinde bandoki ba voyage eloka liboso muta yebisa okaka mama seke koza na kindoki ya concert ngabite papa eza kindoki ya concert ele na bima ki bongo esa mi boy tina kende kokutana na nzambe na paradis ayebisinga eza puissance na biso boy en tout cas ba pasteur nyonso ona sola likambo baloba na mama Deline eza bonzambe babi na ngeza na Bible Jean Paul asa l'Apocalypse abima ki na esprit abima na esprit ti akende kozwa révélation au totanga ya Apocalypse donc de ba pesenga ba exemple ebele oyo eza na Bible oyo la kisake to biso bana nzambe to ko sala pe ba voyage wana en tout cas mutu moko te ata ba frère na ba sœur musu na sola na bango soka ko bandinde na bima ki ponga pe na bandela yango ka bongo na bima ki nde bandoki ba bimaka mama Deline c'est koza kindoki consciente au mwana skonga bite boyoka lena ko expliquer moi mutafandi ka anye amuna bi ekoza no ya solo nzamba sa makamba en tout cas mutu te vraiment jusque là mutu moko atelemelanga en tout cas na monate na sola na pasteur moko boye lena sola na pasteur on pe na kanga endoki lena sola na yebise makambo na mona kawana nde pasteur ona lobaki na ngabi mama Deline ngai na kamwaka makambo oyo lobaka nga makambo ebe na ke koyeba ngo na théologie na 3e degré abile na zai na 1er degré na yebaka makambo wana te le na ke na 2e degré na yebaka makambo te mais le na comme na 3e niveau to degré na yebi kute ba abaika le na comme na 3e niveau faut ya niveau 3e niveau ya théologie nde toke koyekola makambo wana ke mwana nzamba ko obima na nzoto na ye ozomona bi mais ko na kamwaka yo osala enseignement moko te osala eloko théologie te mais makambo yo bimisaka na makambo yo lobaka na mona te nzamba azali vraiment nga na ekoyeba nga na zala pasteur bandakala mais na ekoyeba na théologie na 3e le na ekokoma na 3e ke mwana nzambe pe akoki kobima pasteur ngo loba na nga bo malheureusement pe na kanga pe ka ndoki lisusu donc vraiment nzambe ka yemoko ayebi donc eloko na kokaki koloba na bino premier fesala makanga yangwana siko na koke na bino tellement eza expérience o na vivre mingi na vie nanga ti lelo na vivre kango na kopesa bino ba exemple nango elekela andeni kambala moko wana nde na kenda na paradis oyo anje aka kozwa nga na ke ko visiter ndaku nanga na lieu de repos wana le alobaki nanga tokende leka na ndimaki nde na monika ke tozo voler na ye mais tokomaki mbala moko place mo ya molili tokoma mba mo place moko bo ya molili ndo tokomi mba mo place a omemanga donc eza na ba makambo ebele esa makana ndeni misusu eza penda ke donc pona na loba nkamba mbona kata na mukuse na okena penda ndenge nite na kata kaka omoni oyo na bimaka na zo matanda ndamu na matiboy ezaka ka wana o na kenda kano esa manga première fois mais après ekoma ikosala manga ozo bima pe na nzoto boy o senti penda ke nzoto na yo ezo bima na kati ya nzoto na enveloppe na yo oyo donc esprit na ezo bima na kati ya enveloppe na yo ozo bima penza ozo kende donc après na koma ikosentir ona zo bima penza bongo donc sisi ko bonde ale otaka bomba moka bondo mono bando kende obando bima ti obimi apo bimi wana wu ozupe position bando mata ti ozo kende ti oya ko kende donc omona pe misusu okay misusu ezako bimi kaka le ozo bima kaka bandika ko kende pou okomi mba mon place okomaki vivre te makambo o na mona ki na nzela ozo kende misusu ezala bon mais misusu eza pena obimi po bandiko kende ngasko na bandeki ko sepena o wana na jusque là tisiko na sepela na wana
o na bimi nazo mona pe amukili nazo kende nazo kena sepela na wana me moko esala maka obimi pe na nzoto no bimi obandi ko kende ka mukie boepu okomi ba moko place oyo obandaki ko kende esala maka ndenge wana pe. Donc misu po bimi pe na nzoto zo kende o senti pe ozaka na présence à Saint-Esprit ozo sola na ka ndenge le raya ka kotika nga na nzela au moins azo ibsanga toke na zo memo quelque part oketa makambo zo le kakuna na betela bino nzambe amema nga na Kongo na bimaka bongo na zo tambula likolo na bimi pe na nzoto na pun na nzamba bi na eko na okende nzamba isinga foke komona makambo eleka na Kongo nde na bimaka na nzoto na nga bongo na keti na kekita na Kongo ona isaka bino ke na moni na kekita place moko boende na moni bana mibali bazo kende ko sala kindumba po bazwa bambongo nde na betela bino ba ko sala kisodomi po bazwa bambongo do wana pe na bimaka bongo mais l'air wana siko lokola ezaki nanu na ebisi bino makambo te na nde ko ebisa bino ka Saint-Esprit ameminga na Kongo Saint-Esprit ameminga place boy Saint-Esprit ameminga place boy mais na pesa bino ba détail te koma na bimaka pona ke ko se trouver place wana ozomona donc c'est ça na landa mingi c'est na biso nani na Congo c'est na biso apesa pe ba message kuna c'est Jeannette apesa ba message na Congo na yoka kele nyonso le rebele so azolo bomona fandika na oseka aloba mingi omona so azopesa message alobi bon na bimaki na kendaka bi loko pe bolingi te na loba bongo bolingi na bino te na loba ki na bimai na nzoto nanga bobi ko bima na nzoto eza satanique boye ma problème te na kataka na mukuse Saint-Esprit amemaki nga c'est ça de l'air azolo babongo nga mwana oyo kenga na bia nzamba zo lokumu donc amonaka makambo nga na monaka abimaka n'esprit mais l'air azolo bango batu bazolo bane yo ser pourquoi ko bima na esprit ezalaka te nde yango pe bande ko ba question na isi bino ki na bima ki na esprit nanga bino bozo ko linga na bino te bozo mona ngo mabe OK na lobaka ke Saint-Esprit ameminga quelque part c'est ça donc yangwana donc il faut to yebaka makambo spirituel to yebaka ngo ndenge ezalaka po lere ko sa mela po biloko mususu lere bandi ko sa mela bandi telemelo ngo zo boya po okita na o kende te biloko mususu po ngata mususu mbenga ke sala manga avant mais loko na nde ko boya voire même le nazo sambela siko boyo kasko oyo mususu eza un peu différent na wana na fuka mi na osambela zo sambela esa mabongo ezaka le 31 décembre moko oyo le 31 décembre moko balobaki oyo ezaki le 31 décembre 2000 je crois 2021 je crois 2021 ba veille ezalaki te babaki ke ba veille ke ezalate na l'église pour na mambo ya coronavirus yango ezalaki ke ba veille ezalaki te na l'église le 31 décembre wana veille pe ezalaki te na l'église le 31 wana tobondeli na biso le 31 pardon bolimbisi le 31 wana tobondeli na biso le tosisi kobondela tolingi tolala boye ngai le 31 décembre wana le tosisi kobondela nga sikone tokelala boye na senti penda posa kobondela moko emati ngai ngabi nabimalanga na salon nakende kobondela le nabimaki na salon awa nafukami na salon nabandi kobondela ngai moko le nabandi kobondela nazokoadore bandeko na nga na comprendre te namoni lokola nazobaluka namoni lokola nazobaluka boye napongi te eloko te nafukami nazobondela namoni lokola nazobaluka boye mopanzi kasi na mituni pona nini naobaluka mopanzi naoluka sikoyo na telema moye na telema eza te namoni kaka nzoto nangi ezobaluka yango moko na mitiki na nga
ngabi oke natala no makamni ezoleka na nzoto nanga pourquoi nzoto nange ezobaluka boye pourquoi nzoto nange ezobaluka pourquoi nzoto nange ezobaluka na baluki mopanzi mosusu po na banda nafukama na otala mopanzi oyo nde na baluki mopanzi mosusu ndeti na droite nanga kobaluka na baluki wana mbala mona kaka nake kobima wapi nake kobima na nino na sali moko ya eglise batu moko banda obondela na eglise wana nabimi kuna nayebi te so na mboka nini bandeko nanga nabimi mbala moko na sali wana batu bazosambela kobima nabimi kuna nabimi ndeni nzambelaka ye nabimaki ndeni na eglise yango antuki eza somo nabimi ndeni nabimi kota cher nazoyebisa no vérité makambo seigneur nzambe asunga no bocomprendre donc naopesa bino baexemple ndambo esalamaka ebele me napesa baexemple ndambo donc na baluki na banda kosambela na baluki namoni nga namoni nazobaluka nameki kosala efo namoni mpe ezisimba te nga namitika na nga natala likambo nini ekoleka nde kobaluka na baluki mopanzi mosusu na baluki nde naza boye na baluki sikoyo na mopanzi boye nde nake kobima ka nde na bibaluki mopanzi wana mbala mo namoni te ke na pumbwe nasala boye te nde ka na baluki mopanzi wana mbamo nake kobima na eglize ya bato nake bima na eglize ya bato le 31 décembre ana Paris baveye ezalaki te bainterdisaki baveye ezala te baveye ezalaka te na décembre le 31 ngo wana ezalaki 2021 pour tokota 2022 je crois 2021 pour tokota 2022 je crois kezalaki année wana nde kobima nake bima na église ya bato église wana basalaki veye mais nde nanga na comprendre ke ndenge babaki ke baveye ezala te bango siko bayaki ka mwa kelke bato po bazaki so na compter bango bazaki ba 9 to 11 9 à 11 personnes bazaki pas plus de 15 personnes bazaki bakokoza ba 9 personnes to 11 personnes mais cher na bango église ezaki mo muke munene cher ezaki vide moni ya cher na likolo wana ezaki vide et puis bazwi sikoyo nini oyo ezalaka na cher wana bapusi yango liboso mutu oyo abanda okamba bango mwana mobali atelemi na mesa wana babenga ngo nini cher kaka atelemi na batelemi na nini wana na pembeni na stand wana oyo ya cher o batiaka bible likolo atelemi wana na pembe na stand wana azoko modéré azokamba prière batu mususu bazaki wana bazaki akofukama bazaki ba 9 personnes bango nyonso batiki siko église ezaki munene me bango nyonso bazwika mopanzi moko bazwiko mopanzi moko epi na liboso bapusani ka mwa wana liboso bato nga nakutaki wana na veye na bango wana do bakenda olala veye na bango na église wana ya le 31 wana na te so ezaki na mboka nini ozomona okosa peka ndeka na baluki boye esprit na ngamba mo ebimi na mboka mususu sanke na pumbwe na tambula boye c'est ça donc nakenda kobima na veye wana le na bimi na bimi boye place yango na kese retrouver na bimi na cher moko mbamuna bando susumuka awa toza wapi naza wapi place na yoka bango bazobondela mutu azomodera zoba tobondela banda kobondela loba boye bondela ndeka totinda ba prière bazotinda prière ngana bi on ekobima na église na tel pe bo église ngo batu mukie kaka boye baza pe kaka batu mukie boye do ba la livre le to ale 31 bande konanga na bimi kuna lokola mutu mais na esprit do soki mutu moko azaki na église wana azaki na miso akomona ya molimo peut-être nga omona nga na ebite soki nga loba nini na ebite mais anga mona nga na esprit na ebite mais nzambe ayebi o apermetaka ka ndenga skole na moni na bimi wana bamuna zokamwa na moni na bimi pe ka ya ofukama nde nazaki akofukama awa nde na bimi kuna ya ofukama na cher abatu ndimba moko na comprendre nini neko bima asundeni nzambe na tozali na tali nga bi église bazo sambela bato balali veye ba osambela bamuna muni nzoto na mamuna muni na telemi na bandi ko telema dona tana molimo mtezo sala yoko oko zate na penser mona sala boyete yozo observer kaka makambo yozo sala ozomona donga na zomona kaka na telemi
na bandi kokende place mutu wana abandaki kokamba priere na telemi pembe na mutu wana azaki kokamba priere na zoyebisa bino ngai na ke kobima na église ya bato nga nzambe atravaka pe na biso bandeko na nga nzambe atravaka pe na biso yango yo ozala intercesseur zala intercesseur po oyebi te peut-être ndenge obondela bongo nzambe atravaka na yo bandeko na nga na bima na église wana oyebisa bino vérité nzambe azotala nga na bima na église wana na koma na église wana na kei na moni nga na kei na telemi na bima ya ofukama mpona zaki ya ofukama ndele na komi kuna mba moko na telemi na mona kana bandi kokende ti pembe na mutu oyo abanda kokamba priere le na ke pembe na mutu abanda kokamba priere na bandi kotala ye nzoto mobimba nga mona okamba nga mona otala mutu abatu boye ndenge nini natali na ye komona na genou na ye ezalaki rouge moko ya makasi nga natali nga bi aza na problème na genou nazwi loboko na nga natie na genou na ye ka loboko na nga le naotia na genou mbamo genou wana elongo rouge natali yesu nzoto mbimba na moni ke aza na problème te na bandisko kotala bato bazosambela bandeko na nga nomona mitema bato mususu rouge nazona mona bato musu na mutu na ye awa rouge bato musu lipeka na ye rouge bato musu patio nyonso rouge bato musu bagenu na bango rouge bato presque nyonso bazalaki wana nazokende ka place ya moko na moko so mutu wana aza na rouge na mutu musu aza na rouge na mutu na ye aza pe na rouge na mutema ne na oya na simbi loboko ka place rouge ane ezalaki le nazosimba ka rouge esili anake su na mutu ne place nyonso na monaki ba rouge na banzota bato bandeko nanga maboko liboko nange bando kosimba bango loboko nange simbaki bango bandeko ti ba rouge wana nyonso esilaki na bato ndele resili na monisko mbamoko na zongi lisusu pembeni ya mutu wana atelemaki na bandisko ko kontrole bango natali susu mutu wana natali ka rouge eza sute natali bango moko na monisko bazalaki bien rouge moko ezaki te na banzoto na bango ndemba mona lobi sava sikoyo nakende mbamoko pu na mona boye na leka na sisi bo na bi ok ça va na okitiko mno na ngebi ok ça va makamnyo se komi bien na kende ndemba mokale na lubi bongo pu na susu nti place na susu na fukamaki do na zongi ma moko doki ezateke na mati lisusu na bandisu ko ya likolo na zongi ozomona esalama ka bande ko nange salama na yebi pete église ni nango wana bananya ngo wana obazaki ko sambela na yebi na ngai te mena bimaki na nzoto nanga na kenda kitikuna esalama kinde ngwana do ezanzambe moko mutu asala ka bongo nzambe moko mutu asala ka bongo mukomsu pe susu na bima na bimisu na nzoto ne na lobi ke mono zo bima boy obimi pendo zo mozo bima na nzoto na omo apeke nzoto zo bima onde ozali na kati ya saki moko siko zo bima na kati ya saki wana obimi siko bonga lo bandi okende siko lokola kaka premier fois resala makanga na kendaka na kokita na paradis soki esala melinga na sepelaka mwana zo yemba na zo ko adorer na zo sepela so na moni bandoki na nzela mona bitala nde ba okimo mwa bakimi na lekani na bima bongo na tamboli wu na kenda kokita na ndako ya mutu na kiti na ndako moko zota ndako nani sikole na kitiona na moni siko nazoluka tina koti na chambre o na betela bino kenda kokuta mwana moko azolenga na lamsi mama na ye tala mwana oyo balingi bazobenda esprit ya mwana o foto sale foto empêcher esprit ya mwana oyo bimate poso ke bimi ba osenga yo apo apesa yo aboma yo nde mwa mosana pa lamuki abi nga na kotika te mwana nga ba ozo esprit ya mwana nga te ba ko invoquer esprit ya mwana nga te bima nde mama na mwa mosana aki kolamuka alamuki na esprit na ye mais là to soli ne ya monyango te mais esprit na ye lamuki to soli ne esprit ozomona n'esprit do ba réunion et salamaka obimi n'esprit okay ozo yemba no yemba to ebite koko so oke wapi mais place ndeka koke kokita yo moko kamwe oyeba na okuteke na ke wapi nde place yo ke kokita ndo moni makambo ke kokuta kuna ba surprise pe ezali pe ba surprise ko ezali bande kona pukaka video yango ezopusana ba surprise ezali ndeti mukolo mususu bon mukolo mususu na kenda na lo bango eza très important kaka na 2004 wana
le na mati le resali nga bongo première fois ale kuma ko sala nga mingi so na prier na lali moment mingi penza te mais mingi te ko chaque mois ka ko mona ngote tamsu 2 mois pour monter moi msuso moni tamsu pe na mwana elandani des fois donc eza biloko te ke ya tout le temps mais esala makebele muko msusu na bimisu na nzoto na nga bwana wana ezaki nasi ba première penda ko bima na nga wana na bima na nzoto na nga na kenda ko kita nga na kanisi na ke paradis kande na kenda ka mukolo wana na kanisa ka bongo na ke bona kiti na Congo na zota bona kiti na lupangu na biso ya famille place to kolila na kiti na lupangu na biso ya famille place to kolila na kamunga bona kiti abwe ndengeni na tel ulupangu makunguti nesani alupango mpe si toteka yango bandeko nanga lupango mpe si toteka yango menga na kitaki na lupango wana bese teka maki nango deja ndeko kita na kiti na lupango wana après na bandi ko kende na omo pe nzoto nange kei na baluki kote ndeti ya sima kote ya porte msuso tozaki na ngwa sima porte ya muke na sima kuna ndeko ko baluka na baluki kota porte na mona misu na nga bandeko nanga ekomi lokwa ba torche na zo luka ka bo misu na ngizo tala zo luka ezo luka ka na mabele ezo luka pou et fixer place moko wana ngabi libuso no bi misu ngo ezo luka ni na mabele misu ezo luka na mabele na zo luka ka na mabele na zo luka na mabele nde misu na ngi ko fixer place moko le refixer sko place moko wana nde mona bandi ko ke maboko na nga bandeko ekomi lokwa ba pawo ezo timuna maboko pardon na otimuna boy na maboko nazo timuna nga muna zo komituna maboko ezo timuna nini nzambe na nga maboko etimoni maboko na nge timuni libulu mulai tina se nazo kota boy libulu nazo timuna maboko etimuni nde na mona boy na ko bimisa sani moko na bimsi sani moko boy ngabi sani ona mufunuku nango le na bimsi sani wana na muna mufunuku nango na moni peke na fongoli sani wana na zulu bapeanga na bi sani oyo na fongoli boy bandeko nanga na kati ya sani wana na moni basuki ya batu na manzaka batu bakanga ngo liboke so na moni liboke moko boy ya rouge bakanga na fongoli liboko ezani le na fongo na moni suki ya mutu na manzaka mutu na bimisi yango na kati ya sani wana na moni babitendi mo bakanga mazita na zuba mazita ana zo fongola na fongoli mazita ana na zo tala na kati ya sani wana na moni biloko moko bizarre ba biloko mona utanga bi oyo ni nango batini na mona na zo sala bongo na zo mona babitendi muswa bilamba na zo tiango pembeni na timuni na bimsi na fongo donyo sezaki na kati ya sani wana na timuni su na eko bimsa susu basu vêtements batu neko bimisa ba dona bimisa biloko ebele ba sous-vêtements ebele ya batu bakundango place wana neko bimisa liputa moko liputa nezaka yanga na bungisa kona zaka na âge ba 16 ans 17 ans mama liknemso anote ka ba super azaki na liputa moko ba super ne alongola monda ndambu basela kikizo bazoba moya super ya kitoko ndalo binga ndoko na teka super soki na lati yango baoloba na nga na yiba ka babitenda ba super batu nde ayeko pesa na nga yango ana loko zaka mona malamu zwango apesa liputa na ndenge na lingaka liputa kizoba zo ba super wana izaka tellement kitoko na zaka kola liputa na lingaka makasi mkomsu na sukula liputa na tanda liputa na singa nde na tandi liputa na singa ekauki na zwi yango na gumbi yango na tie na ndako kako tia na tie na ndako boy na après na monsu liputa onte nazo ba mama liputa na nazo luka na mona te liputa na nga mama leka pesa ki ngai nazo mona onte liputa na nga super ya kizoba zo bezo mona na te liputa nge limwe mama so lobi ebungi fe yala ba ndeko mususa yaki aseke mtazwa ki onga bite liputa ne limwe te ebungi ya bipuko zo lo ba te liputa ne ebungi elimwe pardon nga na lobi ebungi te elimwe mamo ya lobi na nga ebungi ngana bite ebungi te elimwe abi nanga pourquoi zo lo ba ke elimwe ngabi poli puta ezaki na nga awe elimwe ezaki na nga awe elimwe ya biba yibe nga biba yibe on te elimwe ezaki ka bonga siku mona ba eliputa nge elimwe ka na ndako oyo antuka ndako pinde elimwe si liputa nanga mama waso zo lo ba yupe makambo lo ba ke balobaka ebungi ko limwe na ko bunga eza différent mona otaleka ngame o ebungi te o elimwe
abina nga te pourquoi zo be limwe ebungi ou bien ba yibiango nga bite elimwe pona ondima te ke ba yibi liputa oyo ba moye ti ezaika boso no bakali liputa nge elimwe bien toko oyeba différence oloba te elimwe ngelo bake muta yibi ango te lo te elimwe ka disparaître bongo ngabi ka seza bongo liputa nge elimwe bongo ba yibi ango te ezaika bon liputa pende bunga na tika ko mona mpe na nzoto ya mutu te lo kote na kenande kotim na molimo na libulu bakunda liputa nanga na bimisaka na ba sous-vêtements bato be me eloko anga na reconnaîtaki ezaki liputa nanga yango leko zo bondela il faut ko bondela lo ba nzambe eloko nyoso oyanga o sukili nzaka elamba nanga moto sous-vêtements nanga o bakunda quelque part pona mona ki ba photo abato pardon na bimisa pe ba photo mo ba linga photo mutu ba lingi on ba kangi on ba singa papa na bimisa mo nga ko photo anano on mo na tebo na tika wana kaka bona bimisa donc faut ko bondela pona ba biloko na biso bazota mselo mo bakunda na ebite liputa na bakunda ko na raisonni na kunda bakundela nga liputa na akopi na banda ko loba liputa na le bakabeli nga bi liputa liboso na vie wana ba 17 ans nga bi liputa liboso na vie o za ya ngamoko mikolo nga kutu liputa mutu na olata soutien liputa na ngamoko bakabeli nga pa liputa o mama le kakabeli nga liputa o super pe ya kizoba so na lati pe super ngo batu bazolula ngo na nzela adi liputa kitoko ngo ka ya ngai siko isaka nga susi liputa na ebite po ba yoka kinga na lobi ke liputa na ngali boso na vie yamba zo ke on ba kunda na yebite raison ni ti le nzambe aloba te raison ni bakundela liputa na mais esprit na ngai ebimaka pende bimi na pumbwe penda na keti na leki bamboka na kenda kokita na Congo nde na kita na lipango na biso na nde na timuna na bimisa biloko wana ozomona doki biso bana nzambe to bima na molimo pona ko sala mission moko o nzamba ko permettre biso to sala na molimo mais bana mungu na satana ba bima pona ko kende ko détruire ba réunion oui biso pe to bima to kenda na ba réunion na yebisa bino ke to kendaka pe na ba réunion spirituelle na ba classe spirituelle eza différent batu bango pe bakenda na ba classe na bango spirituelle ya koyekola kibondoki ya koyekola kosala mabe mais na biso bana nzambe lokwa mungu na satana kopiaka yoko mungu na satana kopia o ya nzambe yango yepa bimisaka batu na esprit ake kotangisa bango makambo mabe biso nzamba bimisa biso na esprit ake kotangisa biso makambo malamu do ye asale lo kote akopia kana ye kaka o ya nzambe ozomona akopia ani o ya nzambe mukomsu na bima susu na esprit tozala na retraite bande konanga toza na retraite tozobonda la retraite oyo nzambe alongolisa nga ba mesh oui na 2019 tozala na retraite mo tozobondela nde toyekomona na ndeka tobonde za era repo to lali boye na era repo ngamba moko na okinzamba bananga Adeline ne kozwa otokena ke ilakisao makambo ona ina lakisao ngana bi oketo kende mbala mona boye puna bimi na nzoto na ngana bimi na tiki batnyos na retraite to lali pona repo ngana bimi na nzoto na nga na bandiko ke menzela nyos na ndoso la na nzambi na otune na kia pa bio zela ka ko mona taso zo kende nde to sola na ti na kenda ko kita na Angleterre nde na kita na Angleterre tina kiti na hôpital ngonga na banda ko sa na hôpital wana le na kitona na reconnaître que eza hôpital Saint Mary's Hospital na tuni seigneur nga na bikolo o eza hôpital Saint Mary Hospital abina nga yango nga bien na reconnaître on pona banda ko sala awa nde na moni pe ke lokwa banele kaki be na moni pe ba travaux musu ba sali wana hôpital ba bongisi ba place musu ba sali sel mambo belé na zo tala pena na zo kende na okende tina kende ko kuta place moko na ke kuta mwana moko na yebi ala laki na mbeto wana hôpital za na Angleterre kuna mwana na lali na mbeto hôpital nde na moni na bengi na kombo ne nzamba bia yeyo na betela binango nzamba bi yeyo ndenga za bo azobela maladi azobela ezo meme na liwa me ba parents na ba bomba maladi o yona zio po o ya ko mona e ndenga azobela do nzamba meminga
pona azana posa mwana na abika akokai kwa koyebisa nga ke Adeline bondela pona mwana boye azobika azobela po abika me ya préféré na kaka abimisa ngai nakende tino hôpital nakende komona ozomona donc esalamaka ebele oyo tobimaka na banzoto na biso ozomona muko mususu na bima na nzoto na nga na bimi na nzoto na nga na kenda suko kita na Congo po place oyo ozokende koyeba te ndeko na nga na éviter nzambe non c'est ça yebisa nga akope koyebisa na okende place boke tala likambo ya oui onde wa Congo ndi ayebisa nga pe muko mususu na kenda susu bongo na ke kokita su na Congo la kisanga ona yebisa ka bino mona mbalo evangeliste wana banda kolisa ba kaka na munoko na bimaka pe bongo ozomona bima pe bongo muko mususu na bima na kenda na Congo na kenda kokebisa mutu ko menacer mutu likambo nga nazo menacer batu na yebi yango te na kiti quelque part na kuti mwasi na mbali bazaki devant feu moko wana devant moto na ebite moto onso ezaki ya bandoki to nini me bafandi mbala fandi kuna mwasi afandi na moni batie moto na katikati po bandoki mingi bazalaka bongo na bareunion na bongo bafandi batie moto na katikati na ebite so esinifia nini na moni mwasi na mbali bafandi batie moto na katikati ngale na ye wana na yeka na position na nga wana na kiti place bango bazalaki le na kiti wana na monika na baniko kena ndiko kena keti pa na bango wana na ngunza mi na otala bango abi makamni bombo sala na esi ba mamni bombo sala ba mombala bi tala ndeko ne ye o eza ndeko na ye ba moya lobi ngana bi na esi bino bokeba bomoni kende na komi bondimeke ngana kokoma ngaza puissance koleka bino momo bela bi moni na yebisaki to tika na biso ndeko na yiwana za na puissance koleka biso na yebisaki yo to tika aza na puissance koleka biso to tika na biso omoni siko makamto zwi ngana bi okay na kosa bino eloko te mena ekoloba na bino kaka na talisi bino ka mambo boyimbo sa pona ndeko na nga bomeka te po nga na za na puissance koleka bino bino boyimbo sa pa ndeko na nga bomona ke ngaso na lobi na sala mpa na bino na osala mena eko kebisa bino bomeka na bino kosala ngo te bomeka kosala ngo lisusu te boyoki babi toyoki merci pena donc le na kitiona babangi bango baza pa na bango bakokota na ndako na bango mpe bazwi nzete babambinga na keka mabo pamba me modèle bazolenga mwasi na mbali bazolenga babi tosala su te tina bi okay yango kana yaki okebisa bino bosala likambo boye bosala te ndenge matina nga na zongi lesiko na susu muki na kiti na zongi boye ngabi nakikebisa banani wana nani yango bayimba sala mabe donc mena yokai kaka ezaki ndeko na nga donc nga moko na yebi na nga te ndeko ni o nga na ke défendre na bato bayimba sala mabe wana moko so na kenda kokebisa azaki mwa jeune boy azaki na mwana na mukongo akanga mwana ba mesh le nga na ke wana na kitai na mabele te na keka na bandi koyebisa ye na yebise tala na moyi makase na yebise nga na bitala omoni makambo oyo ningo sala komeka osala mote mwa bando senga ba pardon na osala te nga okay nazwa suki ya mwana na kangi boy nga bi muni mwana oyo memi na mukongo tande na kangi suki na ye bolo ko kangi ba mesh boso na bendi suki ese mono ako vivre abi pardon abi okay mais ko sala suli kambo ningo sala te ndemba moko na eko zonga kabina ni suna uti ko menacer ozomona donc vraiment eza nzambe a permettre ka sala donc nzambe ye moko alingi na eka bato mo batelemi ba depuis temps sunde konanga nzambe alinka atalisa bango ke ndeko bino bo obundisa azana ndeko na ye moko azana nguya koleka bino ozomona donc nzamba travaille kana ba faso ebele oye moko akoki ko travailler muko msuna bima awa no betaka ndam buti ekoka so isenga inédit to kata muko msuna bima awa na bondeli na sisi na lali na canapé kola na lali na canapé bandeko na ngana sola kana se na frère mon frère ngwa yebi solo na obeta ona ibse bino kina bongse na obeta ngo donc c'est frère wana benganga ayebisa nga ke mama deli mos na ngana bana akani bloko akei nana posa na bango bazonga nana posa mos na ngana bana bazonga
na posa na bango vraiment bana nga na lingi ba omi baza na bana mike na lingi vraiment ko divorcer te na posa mwana yo na bengi yo to bondelo tanga na prière mama de limos na nga azonga nga bi problème te to bondela en tout cas to ando sola bien na frère ngo vraiment to ando partager makasi to ando bonde pe na pona sujet na ye à la presse koyo et ça lisiko na lala na canapé na sisi ko bondela na lali na canapé ko la na lali na canapé ezaki fait ba 21 et 22 boui bande konanga na moni na bandi ko bima na nzoto nanga ko bima na bandi ko bima na nzoto nanga mbamo na moni frère wana bima pembe nanga esprit na ye ebimi na zomone penda yeyo abimi pembe nanga na fukama pembe na canapé akanginga makolo mama deli ponyo zo tikanga na posa mwasi na nga na bana bazonga mwasi na ese frère na bengi na komne frère nani ozo ko kanga tikanga na kende nga na olinga na bima yo zo ko empêcher nga na bima zo kanga bima mama deli tala likambu na nga tala likamba mwasi na nga akanginga omoni nde na zo bima boye donc mutakanginga na makolo mwasi ko na bima ezate na bloqué na webse tikanga na kende ko kanginga tikanga na kena zo forcer pona longwa na maboko na ye na longwa na maboko na ye ezaki vraiment na pongite bande konanga doleka na sala kana zo pongite na bando mona na bandisco ko bima donc kibomoto nange zo sala mbamona esprit na moni ye abimi wana nde abandi koloba na mama deli mwasi na ngana bana bazonga ngabi tikanga na bima tikanga akanganga na makolo ndenga akanganga na makolo moyena bima ezate na yipse tikanga ozomona siko lokwa ye paza ki esprit ngape na obima na esprit lera akanginga na nzoto akangi nzoto akimosunte akangi nzoto molimo siko yango nzoto molimo moye bima ezate nga nazo bise tikanga na kende na ibite place ni nazo kende tikanga na ke pona sepela so ezo sala manga na sepela makasi nde na bimaki na eko kende a libérer nga bona força ki penda ka nga mabweme nazo forcer nazo bima na obima na maboko neti na eko bima na tiki azo ba mama deli tala likambu nanga mama deli frère wana bandolo babongo nde après na tika ki ananda kunanga na bimi na ke le na ke penda na keko kita wapi na kenda keko kita na kenda keko kita na place moko boy wana place wana bakangaka batu oyo bakangaka batu ya bakangaka batu oyo je crois koka ozala video mususu likambo oyo po eza mwana révélation mona katiana place wana eza place bakangaka batu o mabale kufa donc monguna satana batu mabe bani ba détruire libala bazui esprit ya mwasi na bana bake kotia place wana pona nini mubali baendeni mwasi bakangi esprit ya mwasi na mwana na bana to na mwana mais po balinga papa na bango te mwasi balinga su mubali na ete do place na bakanga basi ebele na bana place wana banakende kokite ezaki place wana nakuti batu ebele bakanga bango na bana na bango bakanga basi do place wana lenga na komi place wana na kiti place wana na tali na mbamu ba expliquer nga place oyo na tuni na ekosani ana omona batu ebele boye bagupi mama na bana omona fandaka mama na bana na ye bongo nde sikoyo Saint-Esprit expliquer nga place wana adina nga aweza place bakangaka basi na bana po bazala na affection ya papa na bango te po mwasi alinga su mobali te et puis bana baza mosika ya papa na bango bakanga bango place wana nde na monaki basi ebele na bana ebele place wana nde ba expliquer nga place oso bakangi molimo wa mwasi awa na bana mama na bana bakangi molimo na bango batie awa bakolinga susu papa te do esenga bazala musika ya papa do ce papa yepa na bona bana ba osepela te na mwasi azosepela te batie musika siko place na le na ke kokita nde na ke koluka mwasi ya frère wana nasi bo comprendre na bandi koluka mwasi ya frère wana ya onso ozobondela pona mutu fo tuna komba mutu wana ozwi sujet ya mutu tuna komba mutu wana eza très nécessaire nga na kenda kuna na koka komona kombo ya na koka komona mwa mwasi nti pona zala na kombo na ete
nazwa sija mutu na bonde la kanzambe sunga mwasi intel azonga na ke kuna na komuluka mwasi a frère intel mwasi a frère to pese ka frère Jean to pese kombo frère Jean mwasi a frère Jean nazoluka mwasi a frère Jean nazoluka on dit que temps ezaki limité place wana funa sala noki na lukaye na joyer na ke tikele mubali na ye nazoba ke mubali na yaza na posa na ina azoluka so na ke lokwa yebise kinga aza na bana mibale so na moni mwasi aza na bana mibale na ke wana na ke tuna ye yoza mwasi ya frère Jean mona bite ngai te nga mwasi ya frère intel nga bite yote na eluka mutu mususu na luka mwasi wana nazoluka siko bazoba falo yeba kombone so yeba ki kombone onga kobele ka so komne Brigitte onga benga ka Brigitte après onga mona ba Brigitte nyonso ba yona ale yosko nga tuna siko Brigitte po bazaki belé nazo tambula nazo luka en tout cas na kokai komone te mais so na yeba ki kombone na ngana belela ye na kombo na me kombo yeba na kite na obela ka moi sa frère intel en tout cas eloko nga na mona ki ya ngwana nde après eleka ki place moko na moni su na ngambo msu terrasse ezalaki na ngambo msu na moni batu balata boye nde ba misima balata ka na mona bango bazaki poso pembe nde après na ki komona oye koti na nini mususu na lobela onsima mena mukuse nzamba lobake batu wana ba mizima baza bandeko na biso to bondelaka pona bango esika nazwaka message wana kuna o nzamba ba to bondelaka pona ba mizima donc baza bandeko na biso to tika bango te to bondelaka pona bango ezalaka place wana nzambe so asungi na obeta ndenge ezalaka poso na beton so eza moke mulai donc na bima pe na nzoto ozomona obimi na nzoto ke pe komona makambo koki komona donc esala maka mingi mko mususu siko ba surprise nango eza mingi obimi bongo ke pardon ok kita place mo boy prison eza prison spirituelle bakanga batu nde ozomwa pena ozokota na prison ozokeluka mutu siko ozokota lokwa mutu mofo batama ti okende kozwa mutu oyo yo ozoluka kobimisa na prison wana ozomona na betela bino moko pe na bimaka bongo na kendaka kobimisa kozwa cuisine nga na bimi na ke kitawe na cimetière nde na kiti na cimetière na mona obatama nde na eko mona cuisine nga bakangai basinga na cimetière na batu ba garder nde na betela kabino nde na zwaka na pombo na ena ke na eko déposer côté ya zamba po ba deba boma ye ozomona bolimbisi ba video etokisaka pema na mela mai bolimbisi nde esalaka ndenge wana bandeko nanga donc eza ebele eza nango eloko te oyo bato bakoki kodute nango eza ebele kokende na ba réunion prochainement na osala video moko bon ok wana eza video mobima donc okobima pe bongo ke kita place moko bato pe baye ebele wana bofandi bosala réunion oyo suka na monaka na bima pe bon na kenda kita place moto fanda réunion moto za 4 personnes wana nga moka na zaki mwana mwasi na bana mibale et puis mwana mobali moka banda opesa biso cours wana ande kopesa biso mambo ebele ande koloba na biso wana et puis aloba na biso pe makambo batonga o bazotia batu batonga isami kutuka pe mingi te maloba na biso mambo ya batonga o aisika biso mutu abande kopia biso ku aexpliquer ki biso ba inconvénient oyo apa on a ebisa bino ke nzamba lobi ke vaccin eza na ba inconvénient belé boye mais wana pe suba ki koloye biso sumba inconvénient o eza na vaccin wana eza ka pe na bimaka bongo nde bake ko biso makambo belé to eza ki mingi surtout makambo Congo nde après baloba pe maamba vaccin na le ba expliquer biso ba inconvénient donc to zai mutu moko azopesa biso ko ngana zaki ngai na bana mibali momi bale nde siko après le mutu ana ebisi biso makambo oyo eza pona ba vaccin ba inconvénient o eza na vaccin elo ngasko apesa biso verset biblique abi ba vaccin o eza na bible apesa biso verset biblique mais nde nazonga ki na bosa na ki na nga yango
verset biblique na bosana on a regreta pesa ba verset biblique bela bieza la Bible mamba vaccin o ezali apesa biso mambo bela bina makambo o ezo ya ba crise alimentaire mambo nyonso ezo ya eza na Bible alobaki na nga abe na biso nde nga siko le na yeko lesko na yeko nga siko elo na répondaki na ese kanga la bi en tout cas nga vraiment soki vaccin o ndenge ozoloba ke eza na ba convenient bele boy nga seki na otika kozwa ngo te nga seki na otika kozwa ngo te fo sala ke nga na tika kozwa ngo te no yebisa siko mutu abanda kopesa biso cours nansi bo comprendre de na bima pe na esprit na nga na yebisi kanga na bifu sala penda ke nga na tika kozwa vaccin te po na moni vaccin o be convenient oyo lobi en tout cas nga sala ka ke nga na tika kozwa ngo te wana si c'est comme ça nga na kozwa vaccin o te na kozwa ngo te wana kutupe ba vaccin on se sila kinango ozo mo se sila kinango batika kinango makambu ya koluba na biso to zwango e sila kinango vraiment nde na kende ko mona bongo nde sika na ko mona seke ba mipepe wa ba vaccin o suka suka e kozonga mais ngana lobaki ba lokwa ba convenant o ba lobaki ze makasi na biki en tout cas wana sala penda ngana zo vaccin o te nga wana na ulinga kozwa vaccin o te na otika kozwa ngo te elo na répondaki yango wana na makambo nyonso o tobandaki koyekola tozalaki moke kaka na mesa boye tozosola na bima mpe na esprit na nga donc kobima na esprit eza esalamaka sikoyo elo na yo loba eza tellement ebele ezoyebele me na kataka ineti ekoki donc yo kobima na esprit na yo nga mpe na bimi na esprit na nga tokutani tosololi mpe mais eloko na yebi ke l'air na kosolola na yo yango boye na moi yo moko yebi no te yo lalaki na opongi ozomona yango na loba ke esala makango na bato ebele esala presque na mwana nzambe nyonso mais problème ezaka ke o comprendre yango o vivre pe yango donc yango nde ka nde problème sérieux o toza nango eza lokwa ke nzamba lobaka na mutu nyonso mais